Mbote na bino nyonso bozali kolanda émission na bino ba réalité ya Kinshasa mi konjoli akiteli bino lelo awa na parti politique oyo babengi na kombo envol oyo ekambamaka na mwana mboka Denis Sanga. Lelo tomoni ndeko Rodrigue Ramazani oyo abengi biso pona point de presse par rapport na bango na oyo bakendaki lelo epa ya ndeko gouverneur ya ville Gentini Ngobila pona kotala makambo na bango la ndenge basengaki nzela na bango bazala meeting na bango na Kisenso, mais c'est comme si neti bandeko mususu ya côté ya bandeko so parti politique mususu oyo ki bazui pétant car même espace même jour même heure o bango pe balobi ba roya robeta meeting na bango kuna. Lelo tuzali awa na kati ya vol tokota na kati tokuta na ndeko Rodrigue Ramazani ayebisa biso nini oyo abengeli biso na conférence de presse ya lelo. Ngai ya binomi konjoli nazali awa tolanda na kati toyoka nini oyo ekoleka. D'abord le précédent matinée politique ou le précédent meeting que l'on devait organiser et tenir à Kanlouka, on ne nous a jamais dit pourquoi est-ce que cette activité était interdite, pourquoi est-ce que les forces de l'ordre ont décidé de disperser nos militants. Aucune raison n'a été évoquée. On a tenté d'avoir assez d'informations auprès de l'autorité de la ville qui ne nous a rien dit. Même le colonel, imaginez le colonel commis à la sécurité de cette activité, ne savait pas pourquoi est-ce qu'il fallait empêcher la tenue de cette activité. Il nous a dit qu'il ne connaissait pas les raisons. Pourquoi? Parce que lui-même, et à ma personne, lui-même m'avait garanti, lorsque je suis arrivé là sur terrain à 13h, il m'avait garanti que la situation était calme et que l'activité pouvait avoir lieu. Et même lui-même, le colonel, ou encore mieux la police, n'avait pas la maîtrise, ne savait pas pourquoi cette activité a été annulée. L'activité a simplement été annulée par soit mauvaise foi ou par crainte d'un discours assez vrai, d'un discours que la population de Kanlouka ne cesse de réclamer, de dire la vérité sur la gestion de nos finances publiques. Certainement, c'était à cause de ça que cela a été interdit, mais rien à part ça. La seule personne qui maîtrise le raison de l'interdiction de cette activité, c'est le gouverneur de la ville, parce qu'il en a informé ni à la police, ni à nous. S'il vous plaît, M. Rodrigue, canal qui télévision, comme je dis, pour sur résumé, la mission sur le Lingala. Tolobi Boyena Lingala, Namokolo ya le 5 décembre, Oye Utikoleka, il y a dimanche Utikoleka, parti en vol à Salaki, à Bongisaki, Milulu, na kati ya quartier Kanlouka. Kasi malheureusement, Milulu ngo ekomaki kino na sukate, ba polusu bayaki ko pekisa biso, ko sala mayanga ni na biso, pamba te, ba zwaki mobeko utaki epa Gentini Ngobila. Mobeko ane utaki epa Gentini Ngobila kwei, kasi ekutaki bato na biso déjà mobilisé, nesi ko esengelaki tout ça la activité, pe ba polusu ba ebisi biso activité ki ko sala mate pamba te, Gentini Ngobila aboyi. Toluka pe Ngobila totuna motuna na nzela ya téléphone, aboyi koyamba biso aboyi koyanola. La police peut totuni motuna pona nini bo annuler, balobi bango pe ba yebite. Sengeli na biso totuna be na gouverneur de la ville. Nde envol a ko décrier makambo wana. Bien makambo to boyaki uta dictature, to combattre makambo mbula na mbula et lelo ezali inacceptable que tondi mayango. Et puis makambo lolengo ko koma na 700 jours. Ya mikolo esengeli na biso to sala maponomi. Yango wana eko rassurer ba partie prenante te ezali likambo ya mwa pasi. Et puis ya misato o tolobi na kati bolandaki na ba réseaux sociaux et ali na bato boko mona bilongi na bango ba yebi pe ba kombo na bango na ba qualité na bango ba se permettre ko lancer appel au meurtre na nzoto honorable c'est ça nga na ba militant na ye. Ezali ba acte condamnable pour nani ba ko lancer parce que ba militant na biso ba ali na appartenance politique le kola ba ali ba t'envoie les sengeli ko boma bango ezali susceptible to ekokani na ba crime contre l'humanité o ba ko kangela ka bato na ba CPI mais o to ko kamwa na mboka na biso Congo et comme nango lokola likamwa lisano na la police a telemia koyoka makambo wana na ba juge yata moto moko te na kati ya mboka lokola biso o ezali na état de droit. Personne ne se permet lelo ya kobengi sabatwana po atuna bango motuna et ali inacceptable. Pe ya suka tobi toko décrier provocation et comme matumboli.
bopekisi biso tosala meeting na biso alors que toinformaki bino avant utakala ke tokosala meeting na biso boyebi botiki biso totia podium botiki biso tosala makambo nyonso tomobilize bato baye sur place boboyi tokende osala meeting raison ya nini bopesa biso mpe raison te ya mibale lelo tokendaki na coordination ya ville ya Kinshasa ngamu na conduisaki délégation na hôtel de ville kodepose lettre ya information epai ya gouverneur tosutuka boye bakoyebisa biso bato moko ya union sacrée balobi ke bango mpe baosala activité na bango kaka mokolo oyo biso toponi mpe na esika oyo biso toponi wana ekomi matumboli ekomi provocation nde tolobi ezali makambo esengeli tondima te tokondima yango soki moke te yango wana oyo azali moto ayambo abandaki likambo ye nde esengeli na ye bopesa ye droit wana lokola biso toali bato ya liboso tosengaki ke tosala activité na biso esika wana eke bandeko wana union sacrée baye nsima ezali na ntina te bakipe ata matumboli na bango wana yango toyebisi Gentini Ngobila asala nyonso pour que apesa biso bapulusu baya kokengela biso na esika tokosala mayangani na biso na bapartisan na biso mpe na basympathisant na biso ako omoni yeli na baparti politique mosusu baaneloko akosala te soko ovandi mpenza bi otali bango uta bazalaki no lelo makanisi ya malonga te biso envol toya makambo malonga akosala mo ebele toya na tanta kovandaka na bapolémike ya koswanaka na bato tokokipe bango mpe kutu te tokotala te toyebi te soki ekouta epa nani mpo na biso yali faiblesse ya l'état faiblesse ya ville aza incapable ya kosécuriser bamanifestation publique soki akokoka mosala na ye te Gentini Ngobila aloba adepose tablier na ye akenda mais oyo ezali mission na ye ezali ya koencadre bamanifestation publique sikawa envol aya na makambo ebele ya kosala ya malonga toya na baréduction ya train de ville ya l'état oyo yali bitumba ya makanisi toali na bamakanisi sur la loi électorale koya sika toali biso bato toali ba otero to déposaka mobeko wana toali na makanisi lokola ba révision constitutionnelle ata mota makanisi etumba politique ya makanisi et ali te bovanda na moi polémique moko ya 5 secondes bokomisi yango vi na bino et permettre bino bo exister politiquement biso to existaka na makambo wana te biso to existaka na makanisi donc oyo tokosala eza na calcul ya moto te tokoluka mpe koyeba te nani ana nsima nango tokozongisa ville na baresponsabilité na ye biso toyebisaki tokosala activité na biso mokolo ya le 12 esengeli na ye ali informer atia à disposition na biso belema ba police pour que ba encadre sika nani ana nsima nani ali boso biso toyebi te oyo tokoki koconstater ezali incapacité ya ville ya koencadre bamanifestation publique eyali kaka na envol te bandeko mo ebele bazali victime ya makambo wana mingimingi yali bato ya kote opposition soki omoni moto ya pouvoir ake mopanzi wana ekocrée problème te mais lokola biso tokoya na message oyo peuple akozela lolenge bokogere mosolo na ye likambo ya délinquance financière yango wana bako buka mibeko ya mboka na makambo mosolo et ali na qualificatif musute à part kozala ya kozala délinquance financière bon na température ta ko mesurer ce qui na kati na union sacrée libande ya kindenge nini o ngana yebi ali que lelo au regard ya ba fait na kolobela ba fait na ba fait eza ko se présenter liboso na biso mokolo ya lelo et ko démontrer à suffisance que ville na biso soka continuer c'est kali incapable de sécuriser biso soka capable de sécuriser ba manifestant na kati ya kaluka te boni ko sécuriser ville ya Kinshasa soki etali kaka ngai Rodrigue Ramazani porte-parole adjoint ya parti en vol na komona tina te o honorable Sesanga que nous senga bolimbisi pamba te pona ngai Rodrigue Ramazani honorable Sesanga a agisaki après agression verbale ya président de l'Assemblée nationale et elle est tout à fait légitime pour à se défendre et elle pour nanga légitime défense parce qu'à une agression verbale il est pas répliqué mais pour nanga na bandeli lisusu na komona tina ta mon côté honorable Sesanga ko s'excuser mais sikawa ce qui honorable Sesanga yemoko tant qu'élu à Monica koki ko loba makambo mususu akoloba à part que la président est en vol honorable Sesanga ali moto ali na ba droit ali pe na ba liberté na ye ngana koki kota na espace etali liberté na yete mais na makanisio ya ngai na komona tina ta moko te o honorable Sesanga okene ko senga bolimbisi pourquoi que ce soit o ya tenaki mokolo ya plénière wana. Merci bino nyonso bozolo na biso partout dans le monde yango na zoyebisa bino mingi bo s'abonner na chaîne na bino bolingaka mingi Canal Kin télévision pe émission na bino ya kitoko variété ya Kinshasa lelo bino moko boyoki oyo porte-parole adjoint Rodrigue Ramazani na ndenge aoti koloba par rapport ya meeting na bango oyo bali babeta mais bandeko union sacrée c'est comme si bayebi batelemeli bango batepe jour na bango kaka le même jour oyo
bandeko ya parti politique en vol oyo ekamamaka na mwana mboka Denis Esanga nde bango mpe batelemili bango le même jour wana yango point de presse na bango ya lelo ba 8 ans ya kosenga na gouverneur ya ville Gentini Ngobila azwa temps na ye ayeba nde nini ya kosécuriser bango na le même jour ya oyo bango basengaki po babeta masolo oyo ezali kosangisa entre bango na ba militant na bango ya envol pe mingi na kati kuna na mwa mituna etunamaki batuni makambo oyo eleki entre ndeko Denis Esanga pe na ndeko na biso mwana mboka Denis Esanga pe na ndeko na biso mwana mboka oyo azali président ya Assemblée nationale. Alors biso toyika awa pona kozwa ba réponse na bango pe kotuna mituna na biso toyeba nini oyo ezali important na kati ya meeting na bango na kanisi bilo moko boyoki difficile à expliquer tozwa tanto banda hotel c'est bilo moko mais bilo moko to sabino que TV ezali radio TV ezali oyo yo moko otali omoni pe oyoki. J'espère que bolandi yango boza toujours branché na canal Kin Télévision, bo s'abonner ebele numéro na biso c'est na si on a besoin temps bokoma bobenga biso toroyamba bino. Merci na Patine Tsumbu, merci na les grands coachs ndeko Zulu o bazali ko benga ye je suis Bandal yo o pe aussi bazali ko benga ye je suis Funa ndengo zo coacher ngai kitoko pe lengi yango wala. Merci na chef direct na ngai o to bengi na kombo ya Gimputu ngai na bino tokutani na émission mususu oyo ezali koya. Merci.